Lelo masolo oyo tobiangaka éducation spirituelle ekozala lokola mwa ba réponse na ebele ya mituna na zwi na mikolo oyo lomingo loleki lokola ba obligation civique elingaki te bana mingi bakende kosala yango tololaki masolo lokola tosololaka badimanche nyonso te nasalaki audience publique na ndenge tosalaka mpe lokola uta ntango wana ti lelo mituna mwa mingi nakopesa eyano na moko oyo namonaki ezali mituna ya minene puiske ezali kointerese bana bango motuna ya liboso papa ebale mbongi yo ozali lingomba te kasi bazali kositue yo na kati ya mangomba mpo otambelaka mpo oyembelaka nzambe mpo osalaka lokola mangomba otenya yo mpenza okoki komisitue par rapport na mangomba esika nini motuna ya yango na répondre na yeno kaka na motuna soko oyo tobiangi mangomba ezali oyo bato basalaki alors ebale mbongi akoki kozala situé par rapport na bango te parce que ebale mbongi moto asalaka ye te nzambe nde moto asalaki oyo ebiangemi ebale mbongi lelo po te napesa bino eyano ya ndenge te bato baso bakoki kocomprendre mpe koexplike na basusu ebale mbongi azali mwana ya libota lioko libota lina tata abotaki bana basuki liboso bana wana bapanzana moto na moto akende kosala société na ye me bazali kaka bana ya papa me papa alobi na mwana na ye ya nsima alobi yo okovanda pene na ngai okotikala awa na mboka esika ngai nazali
mibeko nyonso oyo ya coutume oyo bayaya na yo baboya kotosa yo okotosa yango makati na ngai nyonso oyo ya bokoko oyo ngai nazali na yango nyonso na nzoto na yo ngai nakoki kosala lisusu eloko te nyonso yo moto okosala ebale mbonge atikali na village kuna epai tata ya biso oyo abotaki biso azali ye na ebale mbonge bana mosusu bayaya ya ebale mbonge bakende kosala oyo ya bango mboka epai na epai tika bato babandi koloba lokola ebale mbonge atikali kuna na mboka na ye mpe asala société mosusu lokola bandeko na ye bakende kosala basosiété ebale mbonge akoloba te ngai nazali société te ngai nazali nde mboka epai ya papa ntina ya libota ya biso mobili papa atii ngai natikala wana mpo moto ya mboka ezima te napelisa yango lisusu nalimbolela na bana na bino oyo bakouta kuna na basosiété bakozonga wana mboka mibeko ya bankoko oyo papa alobaki te nayebisa na mabota nyonso oyo ya bandeko na ngai bapanzana donc na ntango wana est ce que ebale mbonge akei kosala société mosusu lokola bayaya na ye bakende kosala société ebale mbonge azali villageois oyo atikali na baregle nyonso ya coutume oyo papa alobi olanda yango nyonso papa alobi na ebale mbonge na butu okokoma ndako te na village bakombaka bandako na butu te soko mpe bosoto eleki mingi okobenda yango otia yango pembe me okopimisa yango libanda na butu ebale mbonge mpe akoyebisa bana ya bandeko na ye oyo bakende kosala bato ata bayaya na ye soko bayi mpo bango balandaki mibeko ya coutume te papa ayebisaki bango te okoloba papa alobaki na ngai nayebisa bino banso na butu tokokomba ndako te soko mpe bosoto eleki mingi tokotia yango kaka pembeni me tokobwaka yango libanda te papa akoyebisa ebale mbonge akoyebisa oyo papa alobaki alobi na famille ya biso tozali na bikila yango nini toliaka ngulu te papa alobaki libota na biso tokoki kolia ngulu te boyebisa bana na bino no biso tokoma kolia ngulu kuna parce que société ya papa na ngai bana ya bandeko na ngai wana tona bayaya na ngai no kuna na ville toliaka ngulu tokolia makosa ya ngulu te eyo kobika wapi ngai nakoloba papa alobaki na biso tokolia ngulu te tokolia nsombo te mbisi oyo ezanga ekai biso toliaka yango te na libota na biso ngai nde moto natikali na bonkoko nyonso papa azalaki kolakisa ngai butu moi papa mpe azali kaka wana akoma mpaka me azali kaka wana alingi ye aloba lisusu na bandeko na ngai te to na bana na bango te kaka ngai soko motuna moko eleki makasi na te papa balobi papa batuni ngai balobi bo mpo nini biso toliaka ngulu te ngai papa apesi ngai explication naye koyebisa na bayaya na ngai na bandeko na ngai oyo bapanzana basala basosiété na bango basala bavillage na bango mosusu oyo ya biso ya libandela oyo ya kala na biso mobimba bango batikaka yango biso papa alakisi ngai na banzete mosusu alobi nzete wana omoni nzete ya manga mposo na yango soko balambi yango ovandeli yango ekosilisa mpota ya libumu soko ozali na pulupulu okokamata mposo ya nzete ya sapu opaloli yango omelange na mwa mungu apo ezalaka mwa mobu mabe omeli yango ekokanga diare papa ayebisaki ngai bayaya bayebi te parce que bango bakendaki na ville bango bazali na modi oyo ya ville bon ngai nakoyebisa bango oyo akolinga kolanda coutume wana ya biso soko aboyi kolia ngulu abandi kotosa bana na ye mpe bakobima bapanda lisusu te parce que nsombo na ngulu ezali ekila na libota na biso ye akendeki kuna na ville to asala village na ye mosusu coutume ya biso alandaka te akobele bapanda to akobele maba to nini ntango akozonga yebisaka ngai ndenge nini bana na yo babeleke maba te nobi te boyoya ngai babeleke maba te tozolanda mibeko papa ape te papa alobaki biso tokoki kolanda basi ya bato te bino kuna na ville bokomi kolanda basi ya bato ekila epai ya papa na biso soko osali yango iwa ekozwa ye est ce que ngai oyo natikali na libota oyo ntango nyonso soko mikakatano ezali natuni papa alobi na ngai nayebisi ngai na boyo bakende kosala bavillage mosusu to kosala basosiété tozali ndenge moko nakanisi kozwi réponse ya kopesana ezali
clair. Biso nde bana ya suka oyo totikali biso na papa na village baoyo banso baza kozwa mikakatano kuna na ville oyo akomi chômeur nazonga na ngai na village aye na village azwi maladi kuna moyen ya kotalisa ye na ville ezali te esukaka kaka kende na ye na makambo ya bankoko taka kozonga na bakoko aye kokuta biso toza na village nyonso wana nde papa ebale mbonge par rapport na mangomba toyokani nango. Papa ebale mbonge yebisaka biso mituna mosusu likambo wana ekomi sikawa parapsychologie appliquée médecine psychosomatique. Radio France Internationale akomi kosala yango baémission minene minene toyoki yango mokili mobimba balandaka Radio France Internationale ekomi kolobamba mikolo mingi ebale mbonge azali kobikisa sida na méthode oyo baza kobenga ya guérison spirituelle yango baza kobenga yango parapsychologie et médecine psychosomatique eloko bana ebale mbonge eyano ezali kaka toloba na ino kaka parapsychologie mpamba mais parapsychologie eza eloko ya lelo te. Parapsychologie ezali eloko ya kala uta kaka libandela liboso ya nzambe asala mokili azalaka na ye na parapsychologie na yo. Parapsychologie ezalaka kala nao kaka mokolo moko na émission moko ya bakimbangisi na émission ya bakimbangisi balobi makambo oyo lisumu oyo bato basalaka ya liboso ezali nde kindo nayo kaka yango ndabino bokaka basu bokate bon toko ezalaki kindo ki ezali kaka application mosusu ya parapsychologie mais parapsychologie ordinaire ya koboma bana. Magie ezali kaka application ya parapsychologie mais parapsychologie ordinaire ya kosala bato mabe. Mais parapsychologie oyo ya nzambe azalaka na yango nde oyo ebyangemi parapsychologie appliquée. Liloba oyo papa azalaki na yango le verbe soko alobi eloko boye ezala ezali alobi eloko boye esalema esalemi utali bandelo soko botangi bible malamu nzambe azali koloba kaka koloba alobi boye esalemi alobi boye esalemi alakeli yo ekosalema kaka soko alakeli yo akopesa yo ntongo esali soko omoni na ino monyele ekoti te yo yebaka kokozwa po ye soko alakeli yo apeseke kaka nyonso wana parapsychologie appliquée oyo ya nzambe ekeseni oyo ya mabe oyo ya ordinaire ya bandoki ya bamagicien ya milimo mabe ya bilima ya mabe ya makambo nyonso ya kosala bato mabe me oyo ya malamu nde parapsychologie appliquée yango nde oyo ya moi ezalaka ya butu te ya moi soko ezali na butu ezali kaka polele po yango ezalaka molili te tosalaka makambo maso na libanda po bato bamona bayoka na parapsychologie bato baza kokamwa kuna epai na ye bato baloba kuna epai na ye basalaka mais na ntango ya kala boyokaka te bato basusu tobenga ata mosika te yesu ndeko na biso na mokolo wana ake kosambela ye na bayekoli na ye bayekoli batali boye baya komona yesu aza kosolola aza kosolola ye na nani na moïse na nani tu na eli na nani tu na nani na abraham ntango azali kosolola na bango bato wana bakufaka bayekoli bamonaka te bato wana bazali na sanduku batandemi bakufa me bato batelemi baza kosolola bango na yesu elingi koloba parapsychologie wana appliquée parapsychologie appliquée yango yesu akomi na